Bizandi ya métro de Kinshasa Utala Nini ya métro yango Omiega tikepeti ya bende zalaka merci na bakonza mboka mtala biteko bapetelo basika bende zalaka tomongi bakalite koti participation. Aza kose contredire ye moko na ba maloba abi l'état a créé un misala pour la bagénité ba entreprise nde moto mais oye na ba entreprise te ça faut ça l'état te tu diriges rien tu contrôles rien tu maîtrises rien au créer ba emploi te Kinshasa ya pas beaucoup qui kotonga te Kinshasa ya pamba au koke yango te bande konangai ayokaki na ntango kinyekonga santima ntango nakominaki nyango ngai na miyokeli mawa ngai na miyokeli mawa na miyokeli mawa papa lofiki nkolo nayokaki na ntango kini poto moyindo ntango nayokaki na bato ebango na solitikeo ntango nakominaki le président Rai tozolela bambouteillage te bambouteillage wana train ekotaka embouteillage te kaka wana Kinshasa nde namona ekoti embouteillage mais vous trouvez que d'un côté tozosala balobaki soki ba train moko babengi soki nini ya kini basalela même clip awo eza nanu projet mais de l'autre côté bazolongola Rai moyen il y a train et le cas exact honorable président. Honorable président, il y a une collègue qui a parlé ici. À lobby qu'il faut que l'État existe na balabala. Na conseil des ministres plus d'une fois. Ba lobby que batuba doit sens unique té. Ka ba bazaki na conseil des ministres wana biso ba député to tambola na ba girofa. Kabino ba membre bureau nde bozaka na so ki pe bo viola kanga na éviter. Honorable président, ka ba ngoma ko wana pioko. Ba sens unique et paille. L'État n'existe pas. Ah, Bizandi ya métro de Kinshasa Utala Nini ya métro yango Omiega tikepeti ya bende zalaka merci na bakonza mboka mtala biteko bapetelo basika bende zalaka tomongi bakalite koti participation. Et puis plus grave, imbécile ya bon batela bino mama Martha tela bino gouverneur wa la kaso Bumba Daniel Bumba wala la kaba pongi oya ngubu wana hippopotame
Daniel Bumba bande konangai moto mo bozoka ye komo na ye Daniel Bumba akoma gouverneur ya Pongi Ngubu Ipo Daniel tu es malade ozali boma yo nayokaki na ntango kinyekunga santima nakominaki nyango ngai na miyokeli mawa ngai na miyokeli mawa na miyokeli mawa papa nofiki mkolo nayokaki na ntango kini foto moyindo e ntango nayokaki na bato ebango na somitike o ntango nakominaki nyango mingi Les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Face à cette situation qui menaçait à la Son Excellence, Monsieur le Président, ça c'est un bijou que le gouvernement ivoirien a offert aux Ivoiriens après 4 ans de son pouvoir. Mais regardez ce que le gouvernement congolais nous présente. L'argent des 100 jours qui a été détourné, ça pourrait nous offrir un tel bijou comparatif. La personne qui a volé cet argent, vous l'avez nommé aujourd'hui ministre d'économie. Non mais monsieur le président, vous voulez perpétuer notre souffrance ou comment? Yahweh bandela mi Congo. Yahweh benisa Congo. Yahweh bandela mi Congo. D'ici le 20 décembre, courant et Gogoda Awanamwanda. D'ici le 20 décembre, courant et Gogoda Awanamwanda. Soki courant et quotité en décembre, bato ya commission bakotoa problème nangai. à partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mususu me asakana na Faci Beton te na lobi na Kagame boye asakana na bato misusu oyo amonelaka wana. Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas des prix à l'importation et des variations du taux de change, afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre macroéconomique. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20.
Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Face à cette situation qui menaçait à la Son Excellence, Monsieur le Président, ça c'est un bijou que le gouvernement ivoirien a offert aux Ivoiriens après 4 ans de son pouvoir. Mais regardez ce que le gouvernement congolais nous présente. L'argent des 100 jours qui a été détourné, ça pourrait nous offrir un tel bijou comparatif. La personne qui a volé cet argent, vous l'avez nommé aujourd'hui ministre d'économie. Non mais Monsieur le Président, vous voulez perpétuer notre souffrance au commun. D'ici le 20 décembre, courant et beaucoup de la Awanamwana. D'ici le 20 décembre, courant et beaucoup de la Awanamwana. Soki courant et quotité à décembre, la commission a problème dans la à partir ya Goma tokoki kotouche Kigali wana akolala lisusu na ndako na ye te akokota zamba asakana na bato mosusu me asakana na Faci Beton te nalobi na Kagame boye asakana na bato misusu oyo amonelaka wana. Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas de prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre macroéconomique. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis numéro 20.